chérie. Bon, yo ya. Ça bien. Bon, yo na moi. C'est pas vraiment. On pensait dans la caca. Oui, on a bien la canisa qui yo. Nangai kuna bengo meteli ma ba souci ezotungisa nga na bi nazo kanisi nazo bossa na poto ma chérie. Ya ba problème esilaka te mais toza wana kaka mpona tosungana neti mpo obengika boye misu nzambe atindeli yo ngai na souci moko awa nasololaki na bapapa na mama kuna na Afrique bayebisinga balobi nde totindela bango $50 na $100 na semeki na yo bana besoin natongela bango esika nayebisi semeki na yo semeki na lobi quand même bana bango bana na place te to penser na mpona venir a bana lobeli na makambo ebelebelebele obika bamibali nde bazalaka mais nga vraiment naza na souci vraiment ya natongela bapara na nge esika nga namonika nazwa mwa motu na nga moko pembeni oyo akoki kosunga ngai mwana bamike mwa baparent atongela bango na mwasi mais semeki na oyebana ye te talaka yo okozaka pire motu na nga yango nafungoli oyo makambo oyo ya face b ya baprojet na nga. Kwani nazelaki kutu ba ide na oboye te akoyeba na ye te akoyeba te bon naozela naorapele oyo nakomi ondire mutu moko aza na bapalpitation bana kuna mpe bazotungisa nga nazela kutu opesanga conseil moko abie kotala baconseil misusu ondire oza mama maria ondire osala lisumu te fana kuna. Chérie! Chérie! Oui, papa. Chérie, ozobenanga? Oui, nabengi yo. Pesa na mot de passe non s'il te plaît. Na pesa gote? Bana na singo jour na pesa ngo te? Zela. Beta na nu lipela. Na beti e fongo mite? Ah bon? Mais quand on M23. E fongo mite? Mwana semi pe esimbite. Mwana semi. Ele gite, ya mo de passe yo mo bossa na ondengeni. Ya yo mo de passe bossa na ondengeni. Papa comprendre M susu na bana. Na pesa ki yo za yanga ite chérie. Na ezo le gâté, pesi mwana semi le gite. Lipele ele gite bete. Il faut aller sur Facebook, il va compliquer ma campagne. Non, non, dis-moi que n'est les gâtés. Yo mo de passe au sel l'arni. Mo de passe ça l'arni. Puis les gâtés. Créer ta madesu. Parce que chérie, est-ce que on peut pas lancer un mot de passe, vraiment lancer un mot de passe. Il faut l'année. Hein? Mon bâti $500, mon bâti $500. Là, il y a déjà mon bâti $500 na yébé bien. Na pied chacun na Facebook. Voilà ça amina nga aller à Jean de Martini. Ça amina nga na piège que ba linga na Facebook pour entrer seulement au linga nga ba solo mo so ko sana pona ni na makambo wana ni so sa na yebi na ngo déjà na yebi na abenga na mama Amina ate ka bien. Allô maman Amina? Oui maman. Boni maman. Maman awa na bien te maman. Na yebi te ce qui vraiment nzambe soki alingaka ngai ya solo na makambo naza nango na couple na ngai na miniti oyo nayebi ke nakozwa kimia. Mama Amina nabengi yo nasepelaka na baémission na yo ndenge oteyaka. Mama na ngai na kobomba na ngai te. Papa na biso na Afrique na mama babengaki ngai bazali na besoin natongela bango esika. Natalisaki mobali na ngai na ndako alobi ke tozela nano mpo tokipaka mpe baparent kuna déjà bien. Sikoyo ye alobi pa bana po bana bazali na place te nga mpe nakendaka mosala te ye moto asalaka. Sikoyo conseil apesi wana nga namonaki kaka baparent mpe baboti biso. Alors nga nakendaki kozwa mobali moko na Facebook kuna alingi nga atindelaka nga mpe asalaka nga mpe bakode bien nakoma mpe kotindela baparent bakoma mpe kotonga ba moke.
sikoyo nzoka nde papa na nga awa na ndako mama ayibi makambo nyonso naza wakutu na miniti oyo ko libala ekomi ya moitié bolingo ekomi deja ya moitié awa na mama nazobenga kutu ben papa kuna na chambre aza deja ya koganga mama soko esi nasali mabe tokenda ntozongana na raison te yo penzi mais bakomaki mami na babaki réseaux sociaux likambo ya réseaux sociaux mama merci mama merci mama Amina namoni kutu alinga benga nga lisusu awa soki ka abengi chérie nabengi yo kutu ayebi te na orapele yo